Bonjour, bonsoir. Nous sommes connectés sur la personnalité TV. Quand on est baka eza le servante amino Doli Akambi. Doli Akambi azana et moi na musala na bino. Quand on est banaza moi na musala na bino. Partout information ils ala kana ba beaucoup raté parce que servante na bino aza a quoi informer bino ya on moni Doli Akambi. Ne tozo basiko toza de na kati hôpital à 51 et si ka corps à papa Lutumba ezo bi makala mingi te bozo mona ba fula batu bauti par-ci par-là baye honorer papa Lutumba Simaro ba yo rendre hommage ndenge papa Simaro a betela bango musique a bien papa Simaro a sepeli sa génération nyonso nazoloba place boza boko raté événement mon côté tozo c'est la corps et bimana morgue ce corps et bimi pe na morgue boko mona image parce que TV et za radio TV et za bilili donc maman Doris Lema la personnalité place aux abamote belé pile bango ba biswara ba boss ne makambo et nyati bango et même mangani madolu tout place aux abos a toujours connecté bonheur tu es lelo a pour rendre bonheur surtout que za moko na katia Bane Congo devoir na biso en tant que numéro 1 ya Bane Congo tu es awa pour rendre bonheur ba hommage parce que ça les belé na mboka na biso et souci ezali mais esengopé ezali parce que c'est un grand monument, c'est une grande fierté pour la République. To perdre mais tozanaye na œuvre na atiki il reste vivant et il restera vivant dans la mémoire collective du Congo et de l'Afrique. Le Congo, un message pas parce que c'est un Congo qui est parti, mais en tant que numéro 1 à Congo, quel est le message en fou na Congo nous sommes na mafa papa Lutumba. Na Congo nous mbuya bitu na kiadi, samu betme zimbisa mosikati na bana ya ntuka Congo papa Lutumba, mais kiadi kele mais na kutala musali yan mesala na inti na beto na ba miyimbo en me imbilaka betu na kiese sa en me kwenda na ginsuni mais na ba kisalo mesala ni kana betu kaka ya ke fierté na betu kona Congo central pe na Congo ya vimba boya betu kuisawa samo na kuranda ni ba honneur ya ntuka na ba hommage sama ni vandaka kizizi mosianene na inti na betu na lina metala ba metala ba yimbu betu kena devoir ya kukuiza awa samu na honorer mémoire na yani et mozabati Bane Congo nyonso bakena nima na betu bakena kudira na betu kintwadi mais bakepe na kiese na mona ati kati na bao babutaka mwana ina kena kutala kosala fierté ya Bane Congo pe ya inti na betu nyonso ya Congo démocratique. Merci Fumbe Boboto to kunene sengo souvenir ya malongo za na ngwe nazana ba souvenir ya vie et belé vie azalaki bena pire vie nanga donc on peut pas tout étaler ici donc vraiment azalaki papa pour nanga quoi disparition na ye na monde de musique ezali perte moko totale to ezana bato ba remplacer non ezana perte moko totale ba remplacer ka mutu te ba artiste bazé belé ba sa msala bien mais boye ba que to perdre monument to perdre monument vraiment to perdre monument ya Congo. Vraiment, j'ai des larmes aux yeux, quoi. C'est un papa pour moi. Azavé tout ça, mais belé bao bayebi. Aujourd'hui, monde chante et l'héritier de sa quel conseil prodiguer pour la monde chante? Je peux pas m'étaler comme ça. Tous la troyeba, ndeni ba solo li na vie. Alors un message fort à la famille biologique. Vraiment la famille na pesibino. Vraiment bozala na bondeko. Bozala na amitié entre Biloni Botika Libana na ba maman. Vraiment merci à Adolphe Azande Kolabino. Kalate na politico album na ngezo bima. Na yembinze bavé. Et puis tout ça les futurs na petit na ngamoke tonga. To yembi so inspiration, to yembi ire na aux États-Unis, tout ça pe na chez là quoi. Allez, merci la presse.
Voilà, bonjour Dadi Mola. Oui, bonjour frérot. Boni. Ouais, ça va. Tout le monde est présent dans la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Et message des années, message clé vraiment par rapport à Liwa et Papa Lutumba. Message clé c'est que tu es aussi pile na Liwa et Papa Lutumba. Oui, ko lelaté mais oui ko sepé. Ouais, na lo batana ba proverbe ninga banda ko. Tu es aussi pile na Liwa et Papa Lutumba. Siko batumsu ba rotala Dadi Mola ba bi ndenge nini Liwa eza sango ya pasi eza mawa mais Dadi Mola bito sepé là. Détail ngona. Parce que Papa Lutumba tango akufa avant pardon tango banda ko composer banzimbo alubaka tango akufa to lelaté. To sepé là to bina to mela. Donc voilà, ce qui tout sali l'encontre ya malobana eza mabe et en plus Papa Lutumba pa na biso aza pépé. Tango pépé akufaka, je pense que bakoko na bakangaka nini couvercle la cercueil bakima nango. Mbongo ba pesa rapport ke bazungisa tout ça là nango ni. Donc voilà, donc Papa Lutumba a tout fait, il a tout fait. Donc ba preuve tout ya mokili. Il l'a prouvé. Donc je trouve mal ya kulela Papa Lutumba le kuvité ngama na wa sepela na tie banzembo na ye na voilà na yoki na nga bon pour toi ba tupe ya kumela mela teso na ande ko bae donc na ngana bae na langwe voilà Sko Dadi Mola comme ba raté sko pona kolela ndeko lebe ko sepela pona Papa Lutumba o sala nini na oya place musique ezo beta na ndio bina o ye place musique ezo beta obini mais comme obina ko yemba tanti moment mukie ya Papa Lutumba oyo sepela Papa Lutumba zana banzembo moi si nzambe donc Papa Lutumba na banzembo ebele ebele nzembo mona na ndango linga na tala kyango pelobi na kanisa kinto komanda mayamba topesana ki ba promesse mayamba lelo o papa nani akotisi yo mai na kufa vinanga yeko voilà merci Dadi bino pe basi ya mokili bozali ba aveugle obinze mbangoti boko yebaka te mobali nini ya lingi yo mobali nyonso ya mbongo yo lingise yo zala na ye donc ya nzembo moko boye il y a plein de conseils dedans donc na linga yango mwato. Est-ce que vous avez temps ya osolana Papa Lutumba de son bien sûr que oui, il m'avait même reçu dans son bureau. Souvenir nini oyo zanango pinda makasi ya Papa Lutumba. Souvenir nanga ya Papa Lutumba ka ndinga yebanga ayeba kombo nanga parce que zaka jour ya anniversaire na yi atindi ba invitation ce qu'il fallait ngai na zwa ba remettre invitation ya goga pananga donc voilà to bengani na manager na ye to kutani na rond-point Willery na juillet to keti place bureau ezalaki to kiti to koti na bureau Papa Lutumba. Mon fils Dadi Moula, ça va. J'étais très ému, très content que Papa Lutumba yebanga donc beau souvenir na yango wana et puis naza pe parmi ba o baliambonga Papa Lutumba donc voilà. Oui, Dadi Bola, conseil nini ya malamu ya papa na yo tikala nango. O lelo ko vanda na bana yo boti, ozape na souvenir nini ya malamu ya papa no ko talisa pe na bakoko na yo ba Rolanda. Souvenir nanga eza ndenge ameka ko raconter nga histoire à moi 2-3 émissions nga na sala et puis abisa nga na zala kaka bungu. Ko changer te zala kaka bungu. Donc voilà, souvenir déjà wana, ceux qui na banda ko finga na ofinga soute, mais comme na finga raté na rotika la kaka bungu. Et bana nanga tango ba roya, ba romona ki monsieur Dadi Moula azaka kandenge azalaka donc voilà parce que musala na biso mo tanda kozonga moi simato mo nango neti soki ndeni mais c'est que s'il y a de grandes personnalités il y a musique na biso ba yebi biso donc il faut tout mettre savoir na biso en exergue donc bana na biso ba kotala ka exemple na biso na ba interview auto sala soki interview on a salina bino na fingaki na lobaki mabeto na salaki boy je pense que tango bana nanga ba kotala yango iku sala mabe mingi papa na biso zala ande boy mais ce qui n'a finga raté au moment que j'ai fait bien mon travail je l'ai fait dans les normes et tu verras que bana nanga tamba otala ba ozala très content pour ozala que moi na Dadi Moula ma fille vient donc bako kabela kae par rapport à savoir nanga par rapport à makambo nanga ebele donc ya malamu la kati ya musala pour la kati ya musala on a conflictualité voilà. Alors Dadi Mola, dernière question nanga ezali liwa ya Papa Lutumba
et tango akufi au comprendre nini au Papa Lutumba azalaki. Bon, on a yebaki déjà grandeur à Papa Lutumba. Na yebaki déjà grandeur à Papa Lutumba. Moni ba honneur na ba médaille ba pesa rabatu. Donc Papa Lutumba comme qui na médaille à souka. Donc denga za wana ba pesa sous médaille té. Oh non en titre posthume tout eza souté. Donc yé na minute donc za chevalier des chevaliers. Donc ba qui na titre wana yé na ex-président na biso Raïs. Donc bango ba to ba silisa ba médaille. Ozomona. Donc exemple wana sikona wana il faut ba kulutu na biso ya musique. Balanda un peu moi ligne wana. Voilà. Et ça la bango bien. Merci beaucoup Dadimon. C'est à moi de vous remercier. Bonjour Papa Kwedi. Bonjour mamie. Na moni présence dans la morgue ya cinquantenaire awa okoko pesa biso ata souvenir moko za na opona Papa Lutumba Simaro. Un souvenir zébélé, souvenir to kutanaye, to zanaye. Je me suis invité à la voix, c'est-à-dire que n'a présenté Motomogo, homme d'affaires au Cameroun. Natangele comme la bandingari, natangeli, c'était bien, c'est pas l'équipe. Et ça a succès pas Ekedaki, Motoana lancé qui a séparé, voilà. Donc le Tumbaza, Moutoliaki Mingi, Poazaki, grand compositeur, la composition des arroses a toujours kitoko, la composition a toujours étudié, la composition des arroses a toujours dans la logique nakati et copé sa conseil. Na ba proverbe nous a opé sa bateau, la redemander aux jeunes, ya sika ou ba sa musique sika, balanda, exemple le Tumba, alingaki orchestre na oge jazz, alongena oge jazz teti Franco Akufi. Moi, ma tante a dit ça qui a ça l'orchestre. Nous avons dit qu'il a posé ça l'orchestre. Il a posé ça parce qu'il y a un jazz d'abord. Ça qui bana ok na circonstance. Ouais, ça dit bana mususte, ça dit bana ok. Donc ils ont descendance à bana ok. Et moi na c'est pas la banzemba ça là. Ba jeune au ba ça musique. Banda le konaye. Baza télé le awa lobikuna style ko kolati. C'est le kolara. Andengo za na constance na place mo. On a style le col. Voilà. Papa Kwedi na ko lobi likamba style Papa Lutumba kola. Ndenge Papa Lutumba atikeli monde chante orchestre. Est-ce que monde chante akozala na capacité ya ko mema biso sur na style wana nde Papa Lutumba binisaka ba mikolo génération qui partait en temba Papa Lutumba ezo sepeli sa génération nyonso. Na biso que style ya muteko wana raté. C'est-à-dire style ya Lutumba eza Lutumba. Nzemba oyeba akoyeba ba nzemba Lutumba ayembi yango mais ko composer le rôle de Lutumba ya za Lutumba te asa ba nzembo na ye soit la ni le rôle de Lutumba et koza balam pour aza jeune bana aussi les ba jeune soit lingi continuer na bana OK il faut côté le colo na créer ndenge ya rumba ya bana OK hein la opesa conseil wana soit la ndinga epesa etoli que bana OK eza rumba classe rumba odemba pour ba rumba museza odemba te eza ka bo sauter rumba odemba na style na wa betlara ndenge basima ba beta ndenge françois ba beta ndenge batabule ba beta style na bango muni tabule ala style na ye Lutumba pe akina style na ye Franco na style na ye na ke style eza ya mutu ye moko so akei ekenango mutu musazo wango ta zo yango akobeta lokola ye makobeta ye te. Voilà, différence de la moindre. Manda chante, tu peux ces chances. Abeta Banzembo, Alanda Lokoloya, Bana OK, pour pérenniser Bana OK. Ok, merci Papa Kwedi. Papa Baninga Mususu, so bato qui na Bana OK, ba qui bazozonga, andi babango pour ba pied poids ya Bana OK. Voilà. Andi mabaninga mususu po ba pesa e poids. OK Papa Kwedi ndo lobi bongo ba yako nani na banini nzembo nini oya Papa Lutumba sepela rono mingi bato bazotala biso biskanso baza kuna à Londres partout dans le monde ba diaspora nyonso ba mona Papa Kwedi azoemba nzembo oya lingaka ya Papa poète Lutumba Simaro. Banzembo le biso bebe nzembo mona oyembela ye na emba ya mona ndenge nanga mais oh ça va. Là betango neti lazy hein lazy mais là on a ndenge na rapport aye baké na balolinga ho na bana ndambo a couple mo ka boye
na okei na kinkole olezie mama olei maboke olezie mama okiti na nzela olezie mama okangi na bibwa olezie mama okoti Sébastien olezie mama okuti bana oke olezie mama na papa Lutumba olezie mama bazali kubeta olezie mama Nzembo ya Simaro olezie mama okoti na piste olezie mama obini Lutumba olezie mama. Voilà. Donc merci papa Kwedi avanga na kabwana olobaki ochaki maloba na ba souvenir na iska papa Lutumba benga ki oto kata mo extrait liloba na batu nyonso bazolanda la personnalité biska bozali difficile na lobango po ezaki na lansaki mutu moko ya papa Lutumba azala Camerounais mais comme il na bosanya moi ataka maloba to boki komona na kumisaki kaka ye moi na lobango ezala déjà ba papa Lutumba. OK merci papa Kwedi. Non, ma quantité, on va continuer. Ok, quand il y a le bas qui beaucoup raté, le comment côté tout ça toujours na kati ya morgue à cinquantenaire, bozo mona batu de biska ba outi partout. Ba école la papa poète ba école la papa Lutumba Simaro, bazayo ba école kabola mawana libota, batu ba partout ba école la papa Lutumba Simaro, bozo mona Simawana, bozo mona ndenge camion ko mema papa Lutumba Simaro, o bazu corbillard, batu bazie belé, ba vraiment belé, boza toujours connecté la personnalité, boza décidé, boza toujours informé, boza toujours informé, beaucoup raté le comment raté, distance bozali, boza toujours connecté, na libino mingi, MBC bazabaka na distance oza, bambote belé, beaucoup mon ati corps et kolongwa awa, ce qui est mis la morgue il y a cinquantenaire, toujours qui est na place, na victoire, kuna la place des artistes, et après place des artistes, donc qui est na résidence à papa Lutumba, après wana bozo mona de batu batonze belé, batu bazane belé, batu bayo la papa Lutumba étouffé za makasi place koutezate ba délégation outil partout, ba délégation outil partout oye ko kabola maona libota oye bungisi artiste munene mboka na biso zole la papa Lutumba Simaro lolenge esengeli et honoré en plus to sengi merci na biskam so Rosalie Guy Chantir virus na Suisse là toujours connecté aux ADCT.
Donc corps Yangwana et Bimi, voilà donc corps et Bimi. Bozo on a déjà corps Yangwana ils ont se diriger vers place des artistes et Nama Tonge wana et tolobi toujours ba diaspora ya partout au Bozo landa biso et au Boza toujours connecté na biso Papa Lutumba wana bravo l'artiste asaki musala na ye musala mona ba to kolela na maloyembo na ye ba chanson oh et asalaki tozo lele toujours vraiment corps Yangwana déjà et Bimi et là qu'on s'est dirigé vers place des artistes tozo na bino toujours ensemble. Merci à Montréal.
non commun, c'est pour ça que à la place des artistes, à la place honorer Papa Lutumba Simaro, vous avez qui n'a la personnalité, beaucoup raté le remonté, vous avez toujours informé, vous avez toujours nion sur la vie TV, et la radio de TV Nebilili, vous avez sur la autorité, et si vous avez honorer Papa Lutumba Simaro, vous avez la place des artistes. Donc, merci à la connecté à la personnalité TV, vous avez raté le remonté, vous avez toujours connecté à suivre. Après, à toujours qu'il y a la résidence à Papa Lutumba Simaro. Nous allons prendre le mot de Madame la ministre de la Culture qui va procéder ensuite au dévoilement de la plaque. Tout de suite, je vais appeler M. Jean-Claude Kadima qui est le... S'il vous plaît. Au travers de ses œuvres. Et pour les cas qui concernent notre poète
Simaro Lutumba. Nous sommes venus ici à ces lieux, là où résident les immortels. Et nous sommes venus ajouter son nom en tant qu'immortel. C'est ainsi que je vous annonce que le gouvernement de la République a accepté d'honorer les poètes à partir du travail qu'il a eu à battre dans ces pays. Le poète, c'est un encadreur, c'est un éducateur. Il a beaucoup travaillé pour ce pays, raison pour laquelle le gouvernement a demandé que nous puissions lui rendre les hommages les plus mérités. Mais je pense que tous ensemble, non? Ce qui m'ont dit qu'on est bandoya, besoin ici, n'est-ce pas? Il faut que nous ayons un espace à Kosobilili. Allez, besoin maintenant. Ok. Besoin. Ah bon, on a place à monument là, place à monument là, il y a les poètes. toza dia na kati ya lingwana na kati ya isangi na mabele ya Papa Lutumba Simaro kaka nde Papa Lutumba alobaki ke mukolo kokufa mbule kobeta bozomona toza sous la pluie bato nyonso bozotala biso partout dans le monde gisha antivirus bozomona ke maloba Papa Lutumba Simaro ezokokisama bozomona bana lingwana nde bayekolela Papa Lutumba Simaro bayeko rendre hommage à bongi nango en plus toza sous la pluie prophétie
ya Papa Lutumba Simaro et Koki Sami bato nyonso bazolanda biso ya Personnalité TV nalobaki ke bokozwa à l'intégralité nyonso baboseka Papa Lutumba Simaro eloko moko te ko rate bino boza toujours connecté boza toujours branché MBC bazabaka na bisika nyonso ozali bozomona kaka nde mbula toza sous la pluie. Voilà donc ambiance oyo leka awa na Isangi na Lingwala donc bozomona bongo ndenge ambiance oyo leka awa vraiment non comment bozozwa yango déjà ba diaspora partout bozozwa yango chinois non comment makambo elekaka awa vraiment bazolela ye alobaki bakolela ye na loyembo na banzembu na ye bozomona bongo bazolela ye toujours na loyembo. Bravo l'artiste, bravo Papa Lutumba Simaro, merci à les poètes. Voilà. Ah, on a Isangi na lingua la razole la ye, na maloembo na ye. Merci à Nanou Mata, na Allemagne à Fade Gol Mata de Bundes, à Mokashi l'artiste. Motema Jili Kamo. Obama na Montréal ou en États-Unis. Big salutation Nayo à Mokashi Star. Voilà. No comment Bozolanda. Merci Babi Matadi.
Voilà, donc corps et on est côté déjà dans la place palais du peuple. Na kati ya palais du peuple isika bongo bazako exposé nzoto ya Moei les poètes Soumaro Lutumba. Donc alors déjà tout ça na kati ya palais du peuple. Voilà, donc bozomo na bongo ba cérémonie oyo ça koleka awa po ba koti sa ye likolo kuna na chambre oyo ba ko exposer corps na yesika to uti kula kisabino. Donc c'est ça. Tous ensemble na bino tozole la bongo les poètes Lutumba Simaro, bravo l'artiste. L'artiste Asaki Moussala Naye, raison pour laquelle Boumoni Awa, tous continuer toujours coller laye, bazole laye, tozole laye ensemble Nabino, il y a partout Bozola Nabilili Oyo, à travers le monde, donc tozole la Nabiso, l'artiste. Donc les 3 mai à les 5, hein? Ensemble. Donc les 3 mai, si les 5 mains, jour Bakokunda, nous autres les poètes Lutumba, Simaro, bravo l'artiste, on est ensemble. Big salutation à mon boss, des boss, les PDG Simon Loakou. Big salutation à Maman Irène Loakou, la patronne. Big salutation à Mokashi Kamo, à partir à Montréal, hein? Mokashi Kamo, Namolongani na Chili, Kamo Obama, Bozolande à Montréal. Donc c'est ça, Awa, tout en a parlé, du peuple, l'artiste accueilli. Donc c'est ça. Et Tozoli la Nabiso, Nabino, ensemble. Donc merci à Babi Matadi, Image Kitoko. Donc les poètes Wanazo Kende, Tozoli la les poètes, Lutumba Simao. Voilà. Balandion sur la personnalité TV, bomoni binomoko ndenge bana Kinshasa baleli Papa Lutumba Simaro o azaki poète koko benga epe sous prophète parce que alobaki mokola kokufa mbule ko beta pe kake ko beta tomoni mokola kufa ki mbule beta ki kake pe beta ki lelo mokola sorti accord na ye er comme na nyangwe bomoni pe ke mbule beti Papa Lutumba Simaro maloba na ye ekokisami lolenge alobaki yango na lobi na bino kaka bozala connecté na la personnalité TV boko raté info moko te bomoni biso de atozala awa na kati ya palais du peuple esika ba exposé corps ya Papa Lutumba Simaro na sengi bino merci parce que bozalaki ebele ya kolanda la personnalité TV na moni Jili Wata na moni susu MBC bazabakana et même ngani ba place bozala na pesi bino ba mbote ebele Arkil banvoa tout na pesi mbote na pebi mabianga na pesi sumbote na Real de Madrid Dani Dende na 5 bino merci vous a toujours connecté dans la personnalité TV beaucoup monde a babsek nyon soit Papa Lutumba Simaro beaucoup raté le commentaire merci tout le monde à la prochaine numéro na 5 merci na réalisateur nanga Igo Kaponga na pesi merci na réalisateur nanga Igo Kapongo na bosante Mama Doris Lema pile bango karandengo mesana babi yonde makambu soara ba boss ne makambu soki boza na posa ya Dolia Kambi puisqu'on se boza na pesi mino mbote contact ezaka 00243 85 026 94 14 bye to monani la prochaine numéro boza toujours connecté beaucoup raté info moroté dans la personnalité TV Guicha antivirus na bosa inte place aux en Suisse bambo tebele.